l'ACRO en sigle, avec son fondateur, les Caïmans, maître Mayamboula, opérant dans les secteurs de l'éducation, avec la construction des écoles, de l'agriculture et des actions humanitaires dans la ville-province de Kinshasa et dans le Congo central, invite toute personne ayant la bonne volonté de soutenir les efforts de ces dignes fils du pays en faveur de la population congolaise à bien vouloir le contacter au plus des 43 89 38 87 059. Bateau. Papa Kimbangu oyo wapi parce qu'il y a beaucoup de témoignages na kati ya mokili. Ezali ba question bande kotomi tu na mingi mingi. De remona que ba misusu pe balobaka o Jésus abimelaka bango. Jésus abimelaka bango, acteur ya filmé oyo abimelaka bango, to pe image oyo bato bazaka ngo na ba photo. Oyo mingi ezalaka nango mutu acteur a filmé oyo balakisa bato que yewana Jésus, mais papa Kimbangu pe bande ko bazali ko tel service que abimelaka pe bato ba témoignage bande ko zali belé mingi balotay même que bazali même pas ba croyant Kimbangi c'est consort ba phénomène ya spiritualité na biso africaine to ko kolango lelo awa parce que to mbeli bino elenge mobali mwana oyo papa Kimbangu abimelaki ye na nzela Akwea, Amona Maramboa mystique, et aujourd'hui on va continuer. Merci na fidélité et na confiance. Vous allez au Tel Abisso na TNT, na Blue 7, vous au Tel Abisso na YouTube, Haut-Parleur TV. Merci, beau s'abonner massivement pour la honneur na Sengarabino toujours yako aimer. C'est une manière de nous soutenir au Bazali na YouTube. Merci na bino na États-Unis, na Kinshasa, na Brazzaville, Bandeko Bazomi na Afrique du Sud, na Australie, na Canada, na Belgique, France. Merci na bino. Alors awa na mbeli bino susu ndeko soko moni ozotambola nzela molai soko moni c'était ambila yeba que mboka ezali pembeni parce que ezali c'était ya yambo o ezalaka na moto c'était ambila ibomba makambo belé o ezali haut-parleur et sangisaka batu nyonso lande mission malamu benga papa maman yebisa mo bakota ye fanda misa même bana hein, parce que awa c'est l'histoire, c'est l'éducation, c'est les réveil ya makambo na biso nyonso ndeko mondo mbote na yo mbote tata mopanzi sango boni ozali malamu kimia ezali voilà plaisir ya trop ya mbao lisusu bande ko basenga na tuna yo parce que le loto romeka mpe ko tala ko tanga so ba message tous allés en direct bande ko basenga na tuna yo omona papa Kimbangu pena ya solo bon tout mona ki ya solo ezali vraiment eloko ya ko lobateke ko lobarango na bandenge mo bwe ndenge bato bazomemango te biso to mona fumu Kimbangu ya solo fumu Kimbangu to mona ki bomona e oui na liputa to na pantalon na lataki kilote to ndenge nini bon fumu Kimbangu to mona ki na lelamba ya bubu saki na bubu donc photo na lobaki donc na mona ki image moko ya photo ezalaki nzinga nzinga na ye donc azongenga donc mais komona elongi na ye na mona ki ngo pena bien penate lokola moi flou moko boy na se ya elongi na ye na mona ki elongi ne malamu penate mais na yeba ke oyo mfumu Kimbangu po ayebisa ki ngai ngana za mokonzi pe mobiksi na bino ya loposo moindo mfumu Kimbangu yango na yeba ki te mfumu donc na ba ndenga ndo lobela ngai na ndenge na monela ki ate ezali donc na yebi ke zaye. Voilà, merci beaucoup. Narobana d'abord au temps à message ya bandeko parce que narobana haut-parleur il faut qu'on commente. Mingi bandeko bazota la biso en direct ba numéro zali affiché boroki ko komela biso ba message stopé torotiki la bino pétant s'il faut ya ko benga boro benga biso pour na bo pe kabola makanisi na bino mais autant d'abord ba message na bandeko ba komela biso na compte na biso na chaîne na biso YouTube haut-parleur YouTube bisika wapi boroki ko tika wane tika la soko komi et ko tika la donc c'est beaucoup plus avantageux au s'abonner au aimer au tel la vidéo pe côté kuna voilà alors autant à bandeko comme kibiso ndeko Jean Kazia alobi vraiment merci beaucoup au nyos ezala ki yako bombama et monisami wana na émission tout ça là qui na l'autre fois ndeko Antonio
Podiantonio, je n'ai pas compris le nom. O ezali ngonga na biso 4e génération bana mpulusu kimbango azali koloba ndeko Arnold Kanza lobi kwanga pe eza kwanga eutaka kwanga po eza kwanga eutaka wapi bosolo la makambo oyo na lobi na yo kwanga alobi likambo kwanga na comprendre te eza lisese alobi kwanga eza kwanga donc et solo ndele be azana idée mo ya lisese azopesa katina. Voilà. Alors, Ndeko Anne-Marie Alobi, une très bonne émission. Bravo à toi, jeune homme. Voulus Kimbangu, le dit africain que nos ancêtres te guident et te protègent. Alors, tant que tu n'es pas Kimbangu, ma question. Anali Kambo, Azali Nzambe, Azali prophète, Lianonae Zalakini. Fumu Kimbangu, Azali Oyo, Motindami, donc Azali Oyo, Nzambe, Nzambe en Pontulendo, Wamba, Wamponde, Atinda Kie, pour Nabiso Baindo. Donc, Azam Mokonzi. Pe mobiki sina biso ya loposo moindo onga na yebi yango wa donc mokonzi pe mobiki yozo ba mambo o yozo kanisa to tout ça rappelle un peu pour l'introduction bande comme ça bazota la biso lelo rappelle un peu na nous parcours na yo pour na okutana na no bandela non mokino tango to mona ki ezalaki non avant au mona ye bandela non avant na mona ye na zaki na nzela na kenda ki to zaki to ndo sala misala moko ya ba transitionnaise kuna tando kata banzete nde koya ndo ya nzela batinda nga na pokwa nde na yaki komona ye na yaki okuta na ndenge ni donc nazotambola na yaki nazobanga na nzela ti na fukami ndako puye tant na puye ba puye o eza yanga na yebi ya ndenge mususu na ndo puye nanga na puye papa na sisi tant na banga ki na ndo puye ti na pusani liboso na vand tant place na vanda ki na omona eloko lekinga pu do biloko lekanga mbala misato. Troisième fois tango ye était mpandi nanga tango etelemi donc eloko wana elambate elambaka ya pamba na bosa elambaka ya pamba nzoto ezate siko tango na mona ki yango bongo na bangi na ndina kangama tango na kangama ki na kota na monde spirituel tango na kangama do na omona neti ndoto mais eza ndoto te wana eza ndoto te eza pe vision te mais eza pena moko réel onga pena na mona ki tangu na monaki eloko wana na monaki donc elongi na ye kasi elongi na ye ndinga ndo laksa ngai ndinga ndo laksa nga donc ndinga ndo laksela nga na monaki yango fuma malamu te mais na makanisi nanga donc nde na yebeli ndo na bo moto nanga nazo makete oyo fumuki mapona ni ayebisa kinga lobi nga naza mokonzi pe mobikisi na bino baindo ayebisa yanga bongo eza makanisi nanga te ayesa nga binga naza nzambe te alobaki te ko nga naza nzambe na bino te alobaki nga naza mokonzi pe mobikisi na bino baindo yango ndo oyebisa nga ndo esanga mambo ebele ando mema ngai ayesinga te tala ndo mema nga siko tanga ndo mema nga azolakisa nga bamambo wana nazalaki na mutu moko mopanzi na nga mutu wana azalaki na barasta na pembe na ye donc so na loba mbangu po eza émission eza nini donc eza direct na loba lisolo wana na ozongela batu ndina meka ki ebisa bango première fois donc mutu azaki mopanzi na nga alaki pembe nzambala ya pembe donc azongenga mais azaki mopanzi moye pena kipe eza te nga ndo kipe kaka makambo oyo azoloba na nga makambo azoyebisa nga nazokipa ngo omoni nde ezalaki bongo mambo azaki oyebisa. Alors on continue avec lecture il y a dernier message bandeko batikela kibiso ndeko Sophie Akili alobi boye lokuta mvulusi kimbangu azan fumu te kila consacré fumu aza motindami le grand esprit infini nde alata ye pona abikisa biso oyo abimelaka bato na liputa eza yete eza égrégore l'église kimbangiste bolongo na confusion s'il vous plaît likambuti omoni biso ba congolais omoni na mokili toana 3 sortes za bato toana moto toape na moto nyama 3 sortes za bato tango lobi mfumu wana eza roi eza donc mfumu eza kikongo mfumu elingi elakisa mokonzi donc mokonzi pe mobiki to seigneur et sauveur donc fumu kimbangu so babengi fumu kimbangu to babengi mvuluzi donc eze loko oyo babengi bazotia poa moko boye likolo donc mvuluzi kimbangu mfumu eze loko moko eze loko teke ya okabula ya kosala boye eze loko moko donc ningi na pesa différence ya batu misatu wana tozana mutu toana mutu toape na mutu nyama mutu aza oyo azo lakisa batu bo moto
mutu aza oyo azolanda moto po azwa bo moto nyama aza oyo aza ne kaka bongo yango mona ke bisika mususu batu bazoloba lokuta batu baloba makambo solo baloba lokuta baloba ya solo batu bazawana to mona na église mususu mona makambo ba pasteur mususu ba osala ba nganga nzambe mususu ba osala ezolongo bana tena bonzambe na bango ba osalana siko mona batu bazawana na batu pe basambelaka na église yo parce que makambo osala batu basamba na église ezani yo kasi batu na ba batu nzoka ba batu te do baza batu nyama baza na bango batu te baza batu nyama ba oyo baza na bango ba luka bazwa bo moto bakoma batu po balanda batu c'est ça batu za batu oyo tozomona batu minene lelo na bamboka na biso batu mutu batie liboso ya batu akamba batu nda komi mutu po komo mona makambo oyo ozoya na oyo koya kuna na o bazoyebisa yeba information makambo nyonso eyo pese ke azala akoma mutu ndi yango wana so balobi ke Kimbangu aza bwe na hebite ndenge batao photo basala bwe pona Kimbangu biso tozoloba eza Kimbangu ya Ntungunu donc Kimbangu oyo aza na poste nono ye Kimbangu a vérité o balobi ke Kimbangu ya vérité nde Kimbangu ngana olobela bato soki bazo tiapo biso ba congolais biso tozala bon biso tozala kaka koloba don makambo boye o eza makambo te mais tozawana pona ba indo ba sosolelo ko moko Kimbangu ayebisa yanga boye alobi abi Kimbangu poto yeba bien poto yeba lisusu bien futo luka ba boti do ba famille na ye oyo ba yebi makambu na ye très bien mukolo moko kozala batu ba kosangana po ba tala histoire ya Kimbangu ya solo nde mukolo mukile ko ningana. Voilà, alors matanga pe uteke au salema la famille tout ça ozaki na Kamba. Bon nakenda Kamba te tozaki ana Kishasa na kenda Kamba te ba moyen peneza akité na kenda Kamba te donc tozaki na Kishasa tindele kaki mes condoléances vraiment tozana souci ya moko ya mokonzi na biso akufaki tozana souci wana. Voilà, je continue d'abord le message et puis Bamituna Ekoya. Voilà, ndeko inele inko yalobi mon frère Makambunayo mingi eza yalokuta olio loba oyo monisamaki okomi koloba soit évangélisation maloba na yo eza na désordre makasi nzambe alimbisa yo mona balobi makambu yo monaki mingi ozoloba yango te komi koloba makambu eza makanisi na yo tout ça. Je vais au répéter témoignage au répéter makambu monaki babi po baye ba moto so akosi ba tuna keli kambu defo. OK. Ce que vous avez pareil. Yo zala ki wapi tout ça zala la question na motu na bokebi nyonso au répondre ndenge question zo tuna melayo. OK. Voilà, allez-y. Reprendre biso l'histoire. Yo botami na famille nini oyo ba yeba ki makambo wana to ndenge ni ti to koma po mituna oya mokola lelo ekomelayo. Allez-y. Bon, papa na biso abandaki osala musala na mboka moko Bralima na lobaki na Bralima eza mpanzi aviation côté ya kwa muntu donc nde akendaka kuna bando sa musala ya ba grim tondo kata ba grim ezaki association ba chinois mais ba chinois batika ngo ekoma sikoyo lokwa ya biso ya pakulut na biso nde siko tokendaka kuna tanto tokie kuna na Bralima mukolo ezaki boye to bado kata so banzete tokati banzete bien tokati ba grim bien nde nini lame ya tronçonneuse na bande so lame ya tronçonneuse ekangamaki na nzete na wenge tango ekangami na nzete wana tondo kata ekangami ti babite fu bakeluka clé oyo bafongola po balongola tronçonneuse na lame nde ezaki na pokwa makasi nde siko na pokwa wana nde nalongwaka kuna na bandi koya na pokwa boti ndanga awa banda na Bralima ti na kita na mbole wana eza musika batu na yebi mboka na batu ba yebi mboka na très bien na bandi koya nde nakomaki na nzela nakuta na papa moko azalaki mutakala sikoyo mutakala na azaki chasseur atenga munduki ntango atenga munduki ngapi ni natala na ba filme baso ase munduki bacha mabobu na taki mabobu na bite papa nga nazana nga na sala na compagnie ya ba Greenboy na Bralima to sala compagnie na biso nga mwana maître mondo to sala compagnie
yo ok wa buté na bina kembole na kezwa clé o na tozo fongola tronçonneuse donc clé na kezwa nde papa na isinga na tunya ah père siko po nini mitiki mutakala wa bité na mitiki bwe po na yebi o ninga na osala aisanga bi na yebi o ninga na osala po mutakala o eza malambu istan na oka na aluka banyama bayo kasola bilamba o nga na latiti nde na yako leka na leki na nga na leki pe rivière dans la rivière na kati na komi na pembe na ngambu donc place moko buni na vanda ki obangi sala yanga po to koma da ba butu po kuna na longa ya 18h to kompa ba butu makasi bona yeba te so ezaki heure nini wana mais ezaki pena na butu nde na fuka maki na prier po l'église na ndo prier na priaka na ndo prier na réveil avant na kende kwa mutu ndo prier na église de réveil na ko pesa ba nini te église de réveil na ndo prier na église de réveil nde siko ta na fuka mina ndo prier nzambe bubuzunganga bubana ndenge ukuna zo banga ta na prier wana nde na mona ke eloko eleka kinga mbala misato eloko eleki fwa eleki susko na se référer na film ya Azazi po total ami ba film ba Nigeria na se référer na oyo eloko mabe zo komela ngai te damu siko na se référer ki bongo ko banga ne salinga eloko ngotanga eleki bwe eleki suwe yo le 4e fois nde telemaki namona donc bilamba ya pamba et telemisko na mbala mota automatiquement bamona sa nini na kanga maki tant na kanga maki ndene yako mona fumuki mbango na o mona siko na ndio mona siko na ke côté moko boy côté ngo plat mabele bina donc pelouse de place moko boy plat mboka so donc mboka ezate de mona plat mais ba chango propre ah tant siko na bandioke na nzambe bwenga na kufite o monde ninga na koti na mona na mutu te moninga na koti na kota ngo na mona do mabele ekenda pla mbokango siko tango na okende ba place muso mona kuna lo ndende liboso kuna lo ndende mais so pousa ni place lo ndende ngo o mona ezo ekomi so siko to utaki o mona lo ndende donc plan na plan nde tango na mona ki bona ndio mona mapata ya likolo mapata o ekomo sangana nde ko sangana mapata wani sangana ki na wasa l'évangélisation te makambo nde kota ekomi ebele na koma ko défendre na koma défendre le mo mona ke ozo défendre na bandenge mo bo nde siko tango na moni mapata ni sangani ni na ko mona fumuki ma do fumuki ma na mona ke teke boye azo pe mati na ko mona donc image moko do photo na ye photo abi na ko bandela maloba te isinga bi ngana za mokonzi pe mobiksi na bino tant na obenga mfumuki mbangu na bateke ya lobike ngana mfumuki mbangu te na lobibu naza mokonzi pe mobiksi na bino ya loposo moindo wana likolo mapate fungwa mezo lobela yo siko mungongo wana ezo bima mungongo mo munene papa mungongo wana donc okotika la koloba likamo na koma respect oyo kutu na tika la koma te donc mungongo eleki munene to nini bon mungongo mo de so sentir que te mungongo moko opé donc ezala vraiment te azolo parce que mungongo na ye na ba kikongo na kati o mwa lingala na yazo ebisanga na ba kikongo na kati siko so sanga na ba langue belé mais eza lingala onga na yo kaka siko tanga alobelanga mambo ebele ayesanga ba vérité musu bato ba na posa ba yeba ba vérité o bui o mwa tito ya na télévision bui po makambu ebomba mate makambu fumango ebomba mate eza teke tozo ya na babi yo zobomba message makambu yo zwaki OK papa ki mbango atalisa ki yo makambu mususu message yo pozo propager ma message mususu bato bele to so na bango ba benganga to so na bango na yebisa bango koma makambu nde ezali bu mwe mboka na biso eza mboka moko esala nga pasi eza mboka moko ya loyenge biso toza loyenge so tozwi likambo tozwa ngo kaka na loyenge pe biso ba kongole to banda likambo mona likambo eza bien suka nango mona donc suki na nga bien ti donc loyenge nde leka makasi OK likambo eza boy ta likambo malamu balobaka ngo nesike sengeli baloba yango na lolengo esengeli so tali bien kinjonji nde mutebongisa makambo kinjonji nde mutebongisa makambo nde yango ana bandiko ba indo pona meka oyebisa bino ba congolais ba africain na meko oyebisa bino likambo o nga nazwaki ta on a moni to ba andi oyebisa ngai ba makambo azoloba lokwa azoloba lokwa koloba kado azoloba 3 temps azesanga makambo na 3 temps alobi
Allo donc le quoi loba le quoi zo loba le quoi ko lobaka le zo kango sko nyonso mbala moko e salama eza manga mususu na mona ndinga o loba ngoti donc na mona ndinga o loba ngoti po eza ka donc le quoi ya donc le quoi na ko loba le quoi ya ngai eza na le quoi ya ngai. Merci Ming papa moi le solo na meka donc mona le quoi mambo ko eza le quoi yo. Bon voilà dans ce qui concerne famille na pour nanto ya Mbappé famille na récemment famille papa Kimbangu ye moko to ngwa bimeli yo otuna ke likambo famille Kimbangu ya liboso ayebisaki nga lobi azana ba famille azana famille te mais azana ba famille azana ba famille ya liboso famille ya liboso eza ba indo on comprend famille ya liboso eza ba indo famille ya mibale eza ba Congo ba Congomani famille misato eza famille na ye oya ye moko ba indo na lobi en général ba africain makambo susu eza omoni to aliboso ya micro oyo eza landi so omoni yango eza batu susu amoni micro akoloba makambo susu papa alobi makambo eza ke o alobi mais oyo eza essentiel oyo zo kawana ndi eza yango wana ndetango ayebisenga alobi nazana ba famille wana nazana bango na kati ya ba famille na bino ba indo bomeka ko luka likambo boyeba kalikambo malamu te na kati ya ba famille ani zana ba famille makambo ya minene ko sala manamboka donc ko sala lokola batu bakoya ko luka bayeba po biso to iliko ko yeba te batu baya ko luka ko yeba bato baza misika bakoya ko luka bayeba to mona fuya na makambo nezo kendela siko likambo ko za ndingi ni bakobenga ba famille nyonso oya mfumu Kimbangu eza na famille moko ko bima baloba makambo na ye ya solo oyo ko ndima mokimo bimba po li solo na ye beta malamu ngai oyo so na ye na lobeli bino ke mfumu Kimbangu po ayebisanga biso ke lobeli bango ke ngai mfumu Kimbangu e sala ke batu bayeba ke za polémique na esa batu bien ke soko lingi ko landela mfumu Kimbangu malamu bo landela bikamwa na ye fuyo moko kende donc ça imona ça ikwikila donc tango kei omoni nde ondimeli siko ke okende wapi azana bikamwa ebeli même na Kinshasa mfumu Kimbangu asala bikamwa donc mvuluzi Kimbangu asala bikamwa na même na Kinshasa awa mais yo lobika azana ba famille azana famille ebele azana ba famille ebeli donc ebele ezana ba biso to bi famille oyo ya ye ya ba koko na ye ya bana na ye famille moko na yebi oyo na yebisio ke famille oyo azana ngo oyo ya ye moko ezali oyo ya ye moko mais azana famille lisusu po tango batu musu baloba ndeto o mema likambo famille mfumu Kimbangu siko to bimise neti c'est à dire que ye moko na message na ye tout ça pa na yo ke abotaki. Bon, mfumu Kimbangu atiki bana na ye atiki bakoko na ye atiki tout le monde. Oui, abotaki. Mfumu Kimbangu abotaki. Donc waneza o ya yebisaki yo. Mfumu Kimbangu abotaki. Na lobi mfumu Kimbangu abotaki. Yango na tuni pe question simple. Waneza mambo ya yebisaki yo. Ya solo. O ya yebisaki yo. Oui. Continue. Ba famille be na lobani. Au moins de to ya to lobali kamba Kimbangu famille. Bien sûr, to lobali kamba famille. Mais total ande kolo se babisi la biso abotami na Maria batiki Maria nde ba komo landande likambo ya mfumu Kimbangu asala kinini susi neza kinini mama ba famille wana ezana nango eza tina meza pe tina te biso futo landande mfumu Kimbangu donc mvuluzi Kimbangu to landa ye nini oya luka ki pona biso nini oya sala ki pona biso c'est ça mais batu ba linga ko justifier na bandenge moko bwe ba yeba nini oya ezana o ba ko yeba te donc ezala bongo te eza malamu te biso to yeba ka mvuluzi Kimbangu ayaki pona biso mvuluzi Kimbangu azolinga ko linga mboka na biso ezala na lolenge oyo elingeli so lelo balobi pona bokoko tant na loba bweza te ke nazo koteya batu nazo ko évangéliser te mais na loba ni makambo oyo onga ba donc na koma ko yeba donc na koma ko yeba ngona mutu na nga nde kota siko yango esala ke na banda loba c'est ça donc tant ouais ngai nazolinga ke to loba nde makambo oyo yo au monaki parce que là c'est le message. Okay. C'est le message qui passe. C'est le message. Il y a témoignage au yayo. Bande coton baso Rolanda parlant ne ba juger baso ko mekape ko sonder pe ko méditer sur yango. Alors l'autre jour avancer est-ce que papa Kimbangu appelle ça ba directive sur certains na lolenge comportement population sengeli vraiment ezala nango ba nationaliste ceux qui sengeli bazala tout ça. Nde motuna otoroki sur la pona mokolo ya lelo comportement oya biso lelo est-ce qu'il y a un message parce que le bit tango bimela kiyo alobela yo makambo sur tous les plans tous les domaines. Allez-y. Pona ba nationaliste
biso nationaliste ya liboso to mona ka nationaliste ya liboso to yebi eza Lumumba kasi alakisaki nga yebisaki nga bi tala na kati ya ba nationaliste motema na bango potango azo yebisa makambo no mona pe makambo nyonso abitala na kati ya ba nationaliste nyonso bato bakufelaka mboka na bango bato bayaka na souci ya mboka na bango tala na kati na bango ndenge ezalaka ndalakisa yenga sikotango alakisi nga wana nazwaki yango na moni yango nde na ye moyena tika ngona loba ngona munoko ezate na dessinango donc na tango inspiration na tango na dessinango na papier na bité ça boye eza pona ba nationaliste na bité so bako lakisa biso yango motema mwana mboka donc motema nationaliste ndenge ezalaka na kati photo moko na pesa ikuna donc na kati ya motema wana expliquer ce qu'on a na yo lakisa na moni oza nango pe awa na pesa ki bango photo wana patala donc là au dessiné ndo na dessiné yango na bité so ezomona na malamu ce qu'on expliquer dessin au sali dessin wana eza babengi yango motema mwana mboka donc nationaliste nyonso oyo ayaka premier nationaliste ali boso oyo alingaki mboka na biso oyo alingaki bayindo nyonso eza Mfumu Kimbangu donc premier nationaliste ali boso ayaki na mboka na biso donc alingaki mboka na biso makasi eza ye Mvuluzi Kimbangu. Mvuluzi Kimbangu ayaki kaka pona bonzambe te pona divinité te ya ayaki pona makambo ebele o ayaki nango donc mwana mboka nyonso o aza nationaliste abota mana bilembo wana na mutema na ye donc biloko wana ezalaka kati na ye pona kopesa kozwa souci même si o corrompre ye akokoka na ye te po makila wana eza kati na ye donc makila ki nationalisme wana eza kati na ye na kati ya mutema ya bilembo wana na lobite bilembo wana eza kaka wana tiango pona RDC pona Congo donc congolais nyonso aza nationaliste motema na ye na kati ndenge ezalaka donc omona Lumumba na kopesa exemple par exemple ya premier ministre na biso héros national na biso Lumumba ye azaki premier ministre mais makambo abandaki kosala makambo asalaki donc ezaki moko donc azobima leader azobeta na milieu na défense azobeta na donc partout tin attaque pona ni azaki premier ministre mais azosala makambo eza minene po ni ki nationaliste ne eza makasi yango to mona pe lelo okomona batu mususu mutu mususu azane kutu mokonzi ya likolo te mais c'est comme azana motema donc ya ki nationalisme na kati ne ezali ndoko mona azobima leader azosala makambo oyo batu mususu bako ko sala te wana eza elembo wana ezala kati ya bango mingi wana lobeli pona Congo eza pe na bekolo mususu ba pays mususu mais wana na loba pona Congo poto za awa na RDC donc yango eloko wana ezala na kati ya bato mutema ya mwana mboka donc mutema ya Congolais na kati ya mutema wana eza na bilembo ebele na pesa signification ata na 3 bilembo elembo liboso batie 2 flèches eza bo 2 flèches ane eza libo 2 flèches ane eza ni tango ozana mutema wana ya mwana mboka ozana po souci ya mboka okoyoka bataki ko bandoya bataki ya liboso bataki ane ndoya ataki ya liboso ba bandoya so lumba yo kansi yo mto obongisa mboko yo kansi ataki ya liboso yo kansi obongisa mboko zela ba boma out yo okufa na yo wana ataki ya liboso donc wana Mfumu Kimbangu nde Mvuluzi Kimbangu azotalisa c'est-à-dire que na mboka oyo bato balingaka mboka eloko ba oyebisa bango biloko liboso ba oyebisa yi muto nationaliste na loba pona ba nationaliste donc nationaliste no bando ese yo kansi yo mto osukisa mboko ndo mto osala ngo bongo okansi kongo ngo eza ya yo moko yo kansi osala ngo pona nini donc flèche wana siko na kati ata yo kina yako yoka a designer mais flèche na ye effacer ngo ebundi il effacer biloko wana effacer ku makambo wana lobi lisusu mais muto yo ba pekisa ki ba pesa ki conseil ba tindela ki makambo bome azonge so makambo na ye nini wana na sena ngo lisusu ezana drapeau donc drapeau bendele donc na kati ya mutema na ye bendele ko koya te nebite ke ba ko pesa so ba l'accession na loba ngo bena donc na kati ya mutema na bango bendele ko koya te bendele ezana se wana donc bendele to tchango façon ya RDC donc ya drapeau ya RDC na kati na ye bendele ko koya te donc tangu azawana do bendele ko koya te na sena ye lisusu yango zo mona ke mboka na biso ba nationaliste baza mais ba mona na raté ba mona na ndambu po ba lakisa ba ona bekeke nyonso na ba gouvernement nyonso donc
na sea bendele wana ezana lindalala donc andimi likambo wana esengo na liwa nationaliste no sakaba nzoto na ye donc na liwa na esengo na passeport lindala to tshanga na matanga to tshaka ngo lisusu pe na fête donc na esengo na liwa na sena ngo susu ya pemele lindala batie kombo wana ezolaksani kombo ezolaksa propriété donc ye pa na ya olinga salité ya linga donc olinga salité donc wana motema ya nationaliste donc makambo eza ebele ba inspiration eza nango ebele même bato susu pena so ba beti phrase wana yo ndo bongisa mboka o travailler atiki na ye pa comme ça le roi bato musu bebele ba décourager okoma pa ya kina idemo ya bien tozana ba konzi musu ya pena idemo ya bien mais bazu basani ba ese alongwa yo bongisa mboka ilongwa kuna yo moni mboka ngoyo kasi mboko penati ndezaka bwe kongo yo ko bon mais nsoka nde kaka yo nde muto bongisa ngo donc na lo bela politique té nde na yebo na lo ba politique té bato ba comprendre o ninga na lingina loba donc mboka na biso ndenge ezali ndenge ezokendela bato fu bazwa motema wana bato fu bazwa motema wana po motema na pe ekotaka mutu na ndenge nini soki boza pe pembe na nationaliste makambo azosala yuzo sala bo ndenge nini yango zomona ke lumumba na pembe na ye bato bazalaki bato bayaki pembe na ye pona nini basala o eza ki nationalisme na kati na bango mboka eko bonga kaka na président de la république té mboka eko bonga kaka na président de la république té eloko na esa ba congolais mboka ebongaka na bato baza na capacité pour président de la république yemo akonza mboka té na okotela mokonza mboka té mais na lo bande loko ezali so totali même si atana na Kinshasa to souffrir makasi mais so ki atana ba province mususu souffrance eza moi muke na ba province mususu donc gouverneur pe akobongisa na ba province ko tout passe ça sur ya makasi té pasi eza pena ya makasi mais makasi pena mingi té na nini bato batambola makolo ba long trajet wana ce que ça musala ya pasi wana ce que ça musala ya président est-ce que vous comprenez mais ça na musala musupe tozoka ba province mususu toyoka ba province mususu ke so ke kuna kolia pesa moi bien makamno so zape moi bien na ba province mususu donc mokonzi akobongisa mboka na bandengo ya ye mais so batie gouverneur batie par exemple mutu mo azali ko gouverneur donc gouverneur azali a mokonzi ya ville wana ba pese déjà province wana eza ya ye eta wana ba pese donc ba pese yango pa na ye ye fo ye ba ke nga na sima na nga liboso na nga banani bazali nazana bourgmestre ayebi ke te na chef du quartier ayebi ke te nazana chef de riz donc au mona ke so ba yebi makambo na bien nyonso na so ba landela yango bien na ndenge mo eza pena elongo bani makambo nyonso ezala donc ezala kimia mais to moni o chepe signe ya léopard il ngi koloba nini bon signe ya léopard ezopesa da excité ezopesa des gens makasi donc ezopesa da bokonzi na kati ya mutu wana po nationaliste aza mokonzi nationaliste nyonso aza mokonzi même si azani na politique té mais aza mokonzi po na lobela politique té na lobela nde bokonzi eza ya nzambe wana bokonzi ya nzambe po nzambe nde aza mokonzi ya liboso nde kiti na biso batu poto konza mokili donc vrai prophète vrai pasteur vrai représentant ya nzambe eza mokonzi po yenda zana liloba ba so to comprendre loko wana esili so to comprendre loko wana ke vrai prophète si comme mokonzi fe fo ayeba nini wana ezakati na ye ozo sala kati na bato po bato babika ndeza bon donc toujours pour évangéliser té autoté ya tout ça non toujours le bandé oyo et ça le droit d'inspiration toté ya le quoi toté ya biso to na tradition to na bonzambe na biso meza tradition ya bokoko na biso ba biloko tu oyo ti to mona ninga oloba loba ngo peneza te po voilà to moni oche mbisi oche na elamba ela kisini bon mbisi eza dei no bon moi mbisi eza bilei bon moi donc nationaliste non so pembe na ye même si souffrance eza mais bilei ya malamu ezala pembe na ye nationaliste non so donc bilei malamu ezala pembe na ye tant que nationaliste bato bakufa nzala te ba pembe na yo olinga pete bato na yo bakufa nzala nationaliste donc biso futo zo esprit wana ya ki nationalisme po makambo ezala malamu
makambo ezala malamu tokozwa raison ya batute po tozana batute ba kolinga biso loko biso to milinga te donc biso moko futo za bolingo na biso moko. Voilà. Alors tout le monde peut les sous nini les sous loboko et simbi nini après lobo ba pesa ni mbote loboko ba pesa ni mbote wana eza signe akei eza signe d'accueil donc azala avantage oh ngai non nationaliste za avantage nationaliste milaksaati okomona ka ba biloko azosala donc oyebo ya to osala likamuna nationaliste wa yamba bien donc azana akei moko bu eza spirituel katina wana nationaliste donc azana akei wana boyambi wana azana problème ya mutu te po ebika azosala likampona batu babika nde tomonaki lelo ebele baloba Lumumba akufa pona mwasi donc les Congolais baloba bongo esala nga passe pe mawa kuna Kongo na biso mboka na biso Lumumba suba comprendre ki oyo ya ngati asala suba comprendre ki ango ndenge biso to monela ki Lumumba pena wa lingaki asala suba comprendre ki ango elingi ozala donc na ndenge moko ya kosakana te lelo mbe tozaboete Lumumba welela ki te nde batu miso balobaka te Lumumba welela te papa yo za l'esclave lelo kutu ba ende ba futa bien te tozo souffrir moi dollar tozo loba poto ani tozo na makasa koloba mais wana okoloba te to comprendre bien tozo nga bien bandeko wana okoloba te mindele nde bazalaki bato ba kolonizaki biso nde bazalaki liboso donc komona donc makambando sala tozo ba salaire donc mais ba loba ni non Lumumba fou azela nanu yo ozela esclave ozela papa ata yo moko esclave donc kolobate nyoso ondima oui on zelango est-ce que wana to lobaka peneza ya solo est-ce que congolais peneza congolais ozana maele pena ya bokongo katina akolo beloko wana o Lumumba awelelaki eloko te Lumumba awelelaki po bandeko oyo bazonyo kwama pasi wana ndo mona ndesko yo alukaki asala bongo molimo ya bokoko ya bokonzi ya mboka na biso ba milimo banzambe ba mabele na biso nde batelemaki batelemisaki ye na politique na nzela politique ndenge fumuki mbango atelemaki koyebisa mindele bino mindele boye o anyoso alobaki wana bato ebele toyebi fumuki mbango aza nani mpona mboka na biso Lumumba aza nani mpona mboka Lumumba bato balobeloko wana te balobaka yango pe te nationaliste munene lokola Lumumba jamais bato bakolobeloko wana o Lumumba welelaki o Lumumba akufaki mpona boye lokuta nyonso wana. Alors tout le monde peut dire mutuna boatu mutuna boatu donc nationaliste aza mutu akataka batu esika moko boye donc esika bazalaki ya passe nationaliste ndako katsa bango nationaliste ndako komisa bango bisika wana o passe ezalaki nationaliste ndako komisa bango kuna akatsa bango akatsa batu na misère ndeno tomonaki Lumumba asali biloko ne sala mbala bakasa basangani basali loko ana po akatsa batu nesika moko boye otozaki ya passe lelo to komo lobati na ba télévision lelo to komo zo courage akoloba lelo to komo telema to komo ba pasteur to zote na tango na ta passer a hotel ate ata muta hotel ate bakulutu babeta lisolo wana toyebi to ka lisolo ndenge tozaki indépendance ndenge ezalaka matondo mingi matondo là tozako kokoba mukie tozali un peu ko poussana nangonga. La salutation à la Petroni, la baronne depuis les États-Unis. Au Azali côté la Bisso, pourquoi pas maman Bibi chez nous. Et puis salutation à la reine du royaume M. Sinsong, au Azali côté la Bisso depuis Belgique. Tu peux essayer de belé. Salutation na Kokoro que le fond la paix Azali côté la Bisso. Maman Nanousoki association. Maman Mofondo, Azali côté la Bisso depuis la France, soif de servir les autres toujours. Batalara makambo oyo nazongi epanayo depuis après kokutana papa Kimbangu est-ce que depuis kabimela ki wana azako bimela yo toujours ou bien makambo oyo ya la kakio que et osali mapanayo omoni yango toté bon makambo susu na monaka ko solana lisusu na solana nde za subuité ke o est-ce que nda la kakio ke mayele ko fungwama est-ce que fungwama ki kasi ba makambo mususu o tozozwa eza komikumisa te ko ya koloba okumisa te makambo mususu tozozwa ezomona na bongo mais ko solana ye nde tosolaka liboso
ke koya susu na bandenge wa ezala ezaka komona na bandoto ezaka ovandi oza inspiré na makambo susu oyoka molimo pe kotio molimo moko boye koti kati na yo otelemi pe air moko osali makambo moko boye oyo ko sala te donc ekoma bongo osenti o comprendre yo moko ebiki ata osala bascule lokola bangunza bon bangunza penza te mais kokende koyebisa bacamarade po bacamarade na ngai ebele bajour bacamarade na ngai ebele barifis bango nyonso tozala na bango maso boosolola opesa bango pena makambo moko boye oyo eza pena ya bonfumu kimbango oyo eza pena ya mvuluzi eza pena ya bonvuluzi kimbango omoi baterme mosusu nde tobenga mfumu kimbangu baterme banini eza mpona kotombola nde balelo babengaka yesu mashiya bubwi nde babengaka ye wana biso pe toza okobenga pe mfumu kimbangu mvuluzi okobenga ye pe aza roi le roi donc okobenga ye ndenge yo olingi ndenge yo okolinga kokumisa ye yo kaka ndenge olingi omoneli eza bongo donc makamwana so ye omona bandi kosala eloko moko boye eza pe tina na miso baninga na miso bato bamono pe étrange c'est ça donc mamba bongo moto aza na parole de connaissance bato babosana te ke aza prophète te bato ebele basala erreur ana au moins moto aza na parole de connaissance bango babula aza prophète bango babula amona moko boye oyo eza étrange te parole de connaissance eza parole de connaissance moto aza kaka baboyebi donc aza na makambo baboyebi eza ndenge mosusu eza te ke aza prophète eza eloko mosusu donc toza baprophète kutu nde tokoloba baprophète eza bato oyo ya minene bazola na nzambe le tout puissant mais toza na banganga ngombo baza pe baprophète ebele tomona pe baza baprophète bana bango banganga ngombo na bakala nde ezalaka en ce qui concerne mangomba eloko nini ayebisaki yo likambo mangomba eza ebele na mboka oyo alobaki lingomba ekotikala moko lingomba ekotikala moko ezani bosangani ya bato donc esanga bosangani ya bato bapasteur oyo nyonso bana baeglise oyo nyonso ekokangama ekozala te donc naloba le roi wana ntango ya kozala kotia pena mibeko na ye makambo wana tu ezala te oyo makambo wani bazwa pe courage wana te mpo nde bamona congo nde congo ezomarche esimba nango te mpo bato mayele bakozwa conscience wana kimbango abundelaki ntango bayokota bato tu yo omona na baeglise mosusu mpe omona atiki neka ye moko atiki ne ye moko don na bandenge wana donc alobaki ki alobi conscience na tango ekolata bato tango mokonzi wana koya conscience na ekolata bato tango ekolata bato nde ayebisaki nga elati bino makambo wana kutu bokosala te misusu bakozala te ti nde bakobetama bakoboma bango mpo ya kolimbisa te andolimbisa te mpo bato bazalaka te ti basukisaka bango nde akosala bamakambo wana nde ayebiselaki nga donc doit-elle ça que message pour na mangomba nyonso ba église oyo mangomba na bombi lingomba moko te même si aye moko mfumu kimbango même si yo bango balobaki o lingomba ya mfumu kimbango église oyo eza ya kimbango bon ye moko na koloba ye moko abetaki sete na likambo wana ngana waloba vérité na sabatu ke nazoloba na ngate pona sala nini yo babenga ayoko boya batu ayoko boya ngana boy na ngilo te na bibu mangomba nyonso ndenge alobaki ekozala te lingombe kotikala be moko nda ebisela yanga do lingombe kotikala moko ya c'est-à-dire que na mangomba lingomba moko ezali ya solo bien ou bien lingomba moko nde kosalema lingomba wana ekosalema eza bokoko na biso nde balobaki bokoko tozonga na bokoko na biso na lobi na français babenga en tradition ndenge lelo tokompe olobela constitution esalema selon biso donc mon pepe oyo kofula ti tozongola bokoko makambo yango nde ezoke ba mususu kutu baza na kati ya komona yango bato mususu baza na kati ya kopesa mpe baide nango baidentité nango donc makambo nyonso ezomonana na bandenge oyo esengi nde kimbango apesaki programme na ye donc ndenge ezaleli kimbango makambo mosusu aloba oyo bato balobaka ke kimbango alobaka boye esalami te makambo mosusu kimbango alobaka na ye te makambo mosusu kimbango aloba te boye aloba te mais bato batie babi te kimbango alobaka abimeli tout ça biso makambo mosusu ya aloba te natuna nabi loka oyo boye nde c'est la makambo ebele bato balobelaka papa kimbango asalaki boye loka oyo boye ebele bakosela ye oyo boye est-ce que ezala ya solo oyo boye nde balobaka eza ya solo abite wana ngai na hei wana ya ngai te donc nazangi mpe nasusu eloko aloba mpo bakosela ye na makambo ebele bakosela yo aloba boye ekozala boye donc esalaka biso pasi ezela malembe donc makambo oyo ekokisama te oyo efingisaka papa kimbango yo lobi ke ayebisa oyo ye te moto alobango makambo nyonso kimbango aloba ekokisama
mais oyo mususu to monila nande balobela ngo so to landela ngo bien eza déduit donc eza été atikala lobango et puis ça eza été na tuna bi oh pona habiter mususu na loba oyo te o na loba boete o pe kuta loba eza ya malamu so landela ngo boende donc na ko ma na confusion te o to yebi eza o to yebi te za o to yebi te mais to lukato yeba ngana na loba te côté ngande na yebi vérité te nde to monela ki nde to lobela seko balobi ke kimbango ngo o bango ba yebi wana eza yete eza kimbango mususu so pe ndenge nini to yebi te mais kimbango ngana yebi sabino kimbango o ya na souci mboka na biso kimbango donc vérité. Voilà, on peut lire les messages bande kope na mona ki mingi bazaki déjà ko benga bakoki maintenant ko benga super possible. On peut lire le message maintenant. Tu as un message, il y a des gens qui réagir. Les numéros sont affichés en direct. Vous allez en direct, c'est beaucoup qui benga pe beaucoup qui tinda un message nabino. Alors voilà. Là, on va lire le message. Voilà, on va commencer par qui voilà, Mbotendeko Nabengi Bino depuis commune à Kinshasa. Ndeko Mambalobi et Tchebiso trouble n'a pas comprendre T. Ndeko Lobi a ça trouble, a ça trouble ça comprendre T. Alors voilà, on va lire encore un autre message. Salut Ndeko Charles Kakumone Mombora. Lobi, salut aux parleurs, vraiment félicitations pour na Moussala Nazali Kolandabino depuis province il y a Ouélé précisément dans le territoire il y a Nyangara. Juste salutations P Kolaksabino soutien Nabiso et pas Nabino, merci. Merci aux parleurs Nazali Kolandabino depuis Autriche, Nazali Papa Philippe Moukoko, merci. Salut à toi aussi, je te suis depuis depuis Libreville, Gabon, Ndeko Baké. Voilà, merci. Voilà, Nekongo Alobi Ingeta Mbuta Mukendi, on doit un maximum de respect à tous nos héros, à tous nos héros, à eux Nabanzambe Nabiso. Voilà, Bandeko Bazo retourne sur l'accident au Salemina aéroport Yandolo. Accident au Salemina aéroport Yandolo où il y a crash. Il y a un hélicoptère, sur terrain, en fait la situation est calme, la police et puis force Nabiso. Très très bien, il n'y a pas eu de mort, parce que sinon mais heureusement que tout s'est bien passé, déroulé bien que l'hélicoptère ou Pelimoto, mais sinon il n'y a pas eu de mort. Bandeko mingi o bateka rapembeni ya zigida wana to rappeler que l'autre fois nini oyo ba mama ba kufaka type ka o salara ba dégâts wana o même ba yemba wana banzembo que kata ba mama ba tête. Mais bandeko Kongomani to yebite mutu na biso to zochara wapi bandeko nangai. On veut vendre partout. On veut vendre partout. Et si ka balobi que ezali trottoir pour na ba piéton ba leka et comment nango ba wenze pour na ba congolais. Cependant que bozo robo sana ki banzela ba mituka topé ba avion topé ba hélicoptère nyonso wana ezali ba biloko eza mutu ezali machine tout ça et ko kipe ko boya et ko kipe ko zoa et l'accident c'est l'accident et ko créer makambo belé. Alors on va prendre un intervenant. Voilà. Allô papa bengi biso wapi? Oui, allô mbote maman bengi biso wapi? Bengi na ngalia meme de tolanda bino dromo na toyo kafana tenzo bimatin. Voilà biso so bima bien te. Ah. Voilà, juste car avant des bima bien te besoin na mutuna mususu. Et non tuna si maso vona bine. Voilà, merci beaucoup. Alors là, je pense que bandeko ba bengi na ngaliema bazo ba ke bazo kolanda bazo koyoka biso malamu te, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais sinon monde to komi na suka message ce qui message nini ko pesa na bandeko nyonso o bazali ko critiquer autant so bazali ko mona ki oza ko bomba makambo belé o mona ki nini ko kiko yebisa bango pe contact na yo matondo mingi tata mopanzi sango ko bomba makambo belé eza ko zala pe maeli pona nini makambo nyonso
bameka koloba ngo na munoko te po munoko oyo eboma biso ebongisa biso ebebisa biso donc yango wana bandeko ba critiquer eza na malamu ko critiquer po toza pe na démocratie toza na démocratie mutako critiquer eza bongo mais makambo oyo eza vraiment likambo ba critiquer te ti to loba boye to ebite to ko katela nini te mais po nanga eza malamu ko loba po na mboka na biso ko telema po na mboka na biso eza malamu biso pe ndenge to loba boye eza biso te nga na ko ya na TV te mamnanga moko na ye na bandi loba te eza o biso to monaki nde to ye to loba yango matondo mingi donc voilà alors là Tokomina Souka, merci Nabino pour la confiance et la fidélité. Merci l'ingénieur Isha, ingénieur Elohim Oba compagnie Kibiso. Merci beaucoup na Maman Esther, Wazala Kiwana Nasima, Yaba caméra, prise de vue, pour te bosso biso boye malamu. Merci na la grande équipe, il y a haut-parleur, le contact, on a vraiment comme ça, les contacts si possible. Numéro Nangezali 085 10 89 035. 085 10 89 035. Wa numéro nanga ya WhatsApp. Nde bandeko bazana posa to sola, to zana bango ebele pe to sola kana biso, to partage ali kama fumu kimbango ezana ngo te ke ya posala ba ndenge yo esengeli te, matondo mingi. Matondo. Tokomina Souka bo s'abonner massivement à haut-parleur. Rediffusion à partir il y a 22h juste bolanda rabiso tous les jours à partir il y a 14h05, merci Nabino pour la fidélité. 14h05 le rendez-vous, beaucoup déjà on a tous les jours 14h05 minutes et puis 22h juste rediffusion. Et na YouTube, Kota Beta haut-parleur TV, au s'abonner massivement pour na Mokolelo Tokom na Souka Tokote nos prochains numéros TV Zalingonga. Bye bye. Belle larme du crocodile, l'accro en sigle avec son fondateur, les Caïmans, maître Mayamboula, opérant dans les secteurs de l'éducation avec la construction des écoles, de l'agriculture et des actions humanitaires dans la ville-province de Kinshasa et dans le Congo central, invite toute personne ayant la bonne volonté de soutenir les efforts de ces dignes fils du pays en faveur de la population congolaise à bien vouloir le contacter au plus des 43 89 38 87 059. Belle larme du crocodile, l'accro en sigle avec son fondateur, les Caïmans, maître Mayamboula, opérant dans les secteurs de l'éducation avec la construction des écoles, de l'agriculture et des actions humanitaires dans la ville-province de Kinshasa et dans le Congo central, invite toute personne ayant la bonne volonté de soutenir les efforts de ces dignes fils du pays en faveur de la population congolaise à bien vouloir le contacter au plus des 43 89 38 87 059. Belle larme du crocodile, l'accro en sigle avec son fondateur, les Caïmans, maître Mayamboula, opérant dans les secteurs de l'éducation avec la construction des écoles, de l'agriculture et des actions humanitaires dans la ville-province de Kinshasa et dans le Congo central, invite toute personne ayant la bonne volonté de soutenir les efforts de ces dignes fils du pays en faveur de la population congolaise à bien vouloir le contacter au plus des 43 89 38 87 059. Belle larme du crocodile, l'accro en sigle avec son fondateur, les Caïmans, maître Mayamboula, opérant dans les secteurs de l'éducation avec la construction des écoles, de l'agriculture et des actions humanitaires dans la ville-province de Kinshasa et dans le Congo central, invite toute personne ayant la bonne volonté de soutenir les efforts de ces dignes fils du pays en faveur de la population congolaise à bien vouloir le contacter au plus des 43 89 38 87 059. Belle larme du crocodile, l'accro en sigle avec son fondateur, les Caïmans, maître Mayamboula, opérant dans les secteurs de l'éducation avec la construction des écoles, de l'agriculture et des actions humanitaires dans la ville-province de Kinshasa et dans le Congo central, invite toute personne ayant la bonne volonté de soutenir les efforts de ces dignes fils du pays en faveur de la population congolaise à bien vouloir le contacter au plus des 43 89 38 87 059. Belle larme du crocodile, l'accro en sigle avec son fondateur, les Caïmans, maître Mayamboula, opérant dans les secteurs de l'éducation avec la construction des écoles,
de l'agriculture et des actions humanitaires dans la ville-province de Kinshasa et dans le Congo central invite toute personne ayant la bonne volonté de soutenir les efforts de ces dignes fils du pays en faveur de la population congolaise à bien vouloir le contacter au plus des 43 89 38 87 059. Belle larme du crocodile, l'accro en sigle avec son fondateur, les Caïmans, maître Mayamboula, opérant dans les secteurs de l'éducation avec la construction des écoles, de l'agriculture et des actions humanitaires dans la ville-province de Kinshasa et dans le Congo central, invite toute personne ayant la bonne volonté de soutenir les efforts de ces dignes fils du pays en faveur de la population congolaise à bien vouloir le contacter au plus des 43 89 38 87 059. Belle larme du crocodile, l'accro en sigle avec son fondateur, les Caïmans, maître Mayamboula, opérant dans les secteurs de l'éducation avec la construction des écoles, de l'agriculture et des actions humanitaires dans la ville-province de Kinshasa et dans le Congo central, invite toute personne ayant la bonne volonté de soutenir les efforts de ces dignes fils du pays en faveur de la population congolaise à bien vouloir le contacter au plus des 43 89 38 87 059. Belle larme du crocodile, l'accro en sigle avec son fondateur, les Caïmans, maître Mayamboula, opérant dans les secteurs de l'éducation avec la construction des écoles, de l'agriculture et des actions humanitaires dans la ville-province de Kinshasa et dans le Congo central, invite toute personne ayant la bonne volonté de soutenir les efforts de ces dignes fils du pays en faveur de la population congolaise à bien vouloir le contacter au plus des 43 89 38 87 059. Belle larme du crocodile.